Bachalem bisika bizubino. Bozana se sous le baoba et pas maman le kinabino la danoise. Vraiment bande konanga beau partager mission et puis voilà et osala bien makasi vraiment la présence d'abino surtout au côté au liker mission. Ko liker déjà émission eza que ozo pesa déjà respect na mwana na biso oyo azoko souffrir na mboka ya Congo. Ko partager mission eza que ozo lukela e moi un plus mutamotema malamu amonana pona asunga mwana vraiment azali bien te quand on dit bien te donc voilà bande konanga bokota na pesi bino nyonso tu mbote. Alors bande konanga to démarrer émission et puis voilà Dieu Nzambe azana contrôle makambo oyo. Donc mutu abenga te pona bangisa ngai, mutu abenga pona o contribuer makambo malamu ko benga te ke la danoise non bande konanga kozwa responsabilité ya makasi boye kokota na kati ya famille ya batu kozwa responsabilité eza eloko facilité. Alors on a besoin de vos prières aussi. Boyebi ke Yannick parti musu aza munyanga, parti mususu azali mundibu. Les deux bikolo eza ba bikolo oyo bazana sorcellerie moko makasi. Obakisi na ya ye moko ya karaba oyo akoma kolala na mbwa donc epesaka bombe. Donc bande konanga histoire ya ndeko na biso to sala récapitulative avant to koksa beau partager Yannick akota so to komi ata 100 et ozala bien makasi et puis Yannick akei totikali na émission. Ok, voilà, bozana tozana mama ya Yannick, tozana papa na ye, tozana Yannick ye moko, tozali pena cœur essentiel la sorcière, la carabasse, donc imute mama be, akoma na mbwa, batunyo sobomoni na mbwa na ye wana, voilà, donc mbwa wana, eza mbwa ya pamba te, eza pe mbwa ya kindoki te, mais ezali mbwa oyo cœur sensible bazana ye, ezali mbwa oyo, bapesaka ba mama oyo, na ba famille oyo bazali na bana bazana handicap. Donc parce que mwana sakanaka na mbwa wana il paraît jouaka ke mwana aozwa mwa maboko makasi, il paraît que mwana azotanga basoyi parce que mbwa soka kofiba soki ndenge nini ya mwana bazana mbwa. Donc azalaka na mbwa uti kosomba mbwa uti kopesa ye mbwa wana parce que mwana azokoma kaka de plus en plus kizengi. Alors bino so bokoti ba mbote ebele lelo toya na temps ya kotanga bakombo te nazoke na émission moi vite parce que na olinga émission oyo ezala vraiment partagé partout et oumela makasi te. Alors bino so bokoti ba mbote ebele de gros bisous ndenge eza wana bande konanga histoire ya mwana biso akoya kobeta histoire na ye moko bokoyoka ye na bokebi nyonso tu ngai nazozelaka ke bo partager namona ke bino so bokoti botie ba like na bino ekosala ngai bien. Yannick asazwi kiti avandi yo la karaba la sorcière insensé zwa etoko ovanda yo papa Damas mine katana lokola mpuku zwa pe kiti ovanda vraiment bino so bovanda Yannick place ozali zwa pe kiti vanda on est là to solo la makambo en famille ya ebisi bino to ana se ya sous le baoba tango makambo to solo siko lelo eza makambo o ezala ke basola kango en famille bokomona pe na grande surprise na kokotsela bino ndeko na biso moko après Yannick akokota akoya ko se présenter ye moko bokoyoka ye azali nani par rapport na Yannick. Bandeko na nga mai eninganaka pamba te mai oyo eningani pamba te pona ebimisa misala ya cœur sensible pona ebimisa botala mama moko insensé oyo Karine Mokonzi azo ridiculiser ye mais azo préférer asala nini vidéo quelle bassesse donc azo mona Karine Mokonzi soki nzambe soki nini ko uta mboka ezali pasi donc azo mikitisa asala nini vidéo apesa mama wana mususu wana soki mama wana mususu wana atambolaka na komo ezaka soki mode soki mama nani soki na Sylvie mode alongwe na ndaku na ye na ye pe mama wana na état physique oyo aza nango azokende kokota ba train tiake na Belgique na libala Karine ye ale bakutani azobimisa mbongo
na kati ya banque apesa ye mpona apesa contribution na ye na libala Karine. Botala niveau ya bassesse ya Congolais. Aussi longtemps que mama na ye yo mama na ye azali mama na ye, ok, oyo mama na ye azali kovanda na etoko mama yaka yo pe zwa etoko zonga lisu na etoko vanda. Aussi longtemps mama yaki insensible ye wana ezopesa ngai pasi komo kozala ndoki meme na famille na yo meme na mama na yo photo yango mpe bandi kokoma flou au fur et à mesure so mpe bazwa koloka photo e soki mpe ndenge ni photo yaki éclairage chaque jour photo ezokoma kaka molili ti mokomisu na otiala bino photo boye mama bungi na ye na photo botala niveau ya mama oyo mama na yo moko azosouffrir azobela yo ozopréféré na mbwa na yo soki mpe olalaka mbwa yango mais heureusement mbwa yango aza mwana mwasi okokamwa mpe nayebi na sexe ya mbwa heureusement mbwa wana aza mwana mwasi mwana mbwa wana bakende kozwa ye na hôpital psychiatrique mpe batretaka bamitala mitu balobi fo azala na mbwa epuis atambusaka pusete ya mwana na ye te atambusaka pusete ya mwana na ye te mwana na ye wana oyo aza na handicap wana aza 4e enfant atambusaka pusete ya mwana na ye te kaka papa damasi moto atambusaka ye soit apese mopepe ou bien camion moko yaka kozwa ye voiture ememi ye kuna mpai batia batretaka bakizengi baye kozongisa ye botala motema yokaka na mwana ne moko soni mais azopréféré mbwa bapesi mwana na ye kizengi asakanaka na ye azopréféré abima na ye akende kopesa mopepe akende boye mpo na social amonake azosala mwa quelque chose alors kasalaka eloko moko te na mwana bandeko eza pasi na mawa bokomi ake nazokotisa Yannick sikoyo bandeko na nga nalobaki so bokomi basan tokotisa Yannick ekozala bien après totikala na live biso moko toyeba ndenge nini tokosorganize ndenge nini tokocontribue et puis bayoutubers nyonso tu soki nakotindela bino baoyo bakozala intéressé mpo na kobenga Yannick na kopesa bino banimero mais nimero ya Yannick nazwi décision personnelle na kopublie yango te parce que ngai vi motema mabe na bambwa oyo ndeko mwasi na poto donc vi nga bo na comprendre na sololi na opublier numéro ya Yannick te mutu nyonso tu oyo alingi kocontribue mpo na Yannick tokozala na bapilier bon bayoutubers nyonso tu oyo bakosolola lisolo ya Yannick bafani na bango bokoki kocontribue epai ya youtubers wana eza problème moko te parce que mutu moko te akolia mbongo ya mutu aza na souffrance soko lie mbongo ya Yannick otie makala moto na likolo na yo moko ozo comprendre donc mutu nyonso tu oyo akosala émission soko li ko contribuer pa ya mutu wana o contribuer mutu wana akozwa mbongo wana akoswat akobenga nga soit ye akobenga Yannick parce que ba youtubers bakozala na contact bino nyonso tu s'il vous plaît ba youtubers bino nyonso bato bolingi botinda te numéro wana o napesaki yango ndeko na nga akutana na Yannick s'il vous plaît bosala yango te cœur sensible azali très rage aza motema ya mabe akoki Yannick na poto akoki ete atindi ye na ndako azolala mayanzi ekotaka tina Yannick donc bandeko na nga soki omoni kokoede Yannick soki oza na bassociation wana eza autre chose bassociation bakokita place Yannick avandi mais Yannick akolongwa te kende kokutana na bato moko boye omema Yannick boye sala Yannick boye non il faut tobatela ye donc tokosimba mbongo ya Yannick ti biso moko tokopesa Yannick mbongo wana et puis tokosala oyo tokoki koede mpona Yannick azala quand même na soutien. J'ai aussi une maman vraiment c'est gentil wana kozala décision ya Yannick oyo alobi ke azolinga azwila Yannick ndaku abanda ko soutenir ye chaque mois lukata ndaku ya 100 ya $50 na zone moko boye afutela ke chaque mois wana kozala ye moko kolinga soit a continuer kovanda ka epa koko na ye ou bien balukela esika voilà nyonso wana tokosolola ngo na esika boye merci na bino nyonso en tout cas bo continuer toujours au koti ndeko na nga fina place balaikaka video bato Allemagne boza ebele bo partager na bandeko na bino ba video oyo bamanyanga boza wapi partager bokoti okoti ka place wana bakomaka wana le place moko batie très bien fina wana bofina balike video bofina tokoma ebele tosunga Yannick ekozala bien boza ebele te bobakisama
Voilà. Et aux ala bien ma casse. Merci Nabino Nyoso Bokoti, vraiment merci. C'est gentil. Bokota. Tozo koti sa Yannick Siko. Nazo meka kobenga Yannick na nini na appel na vidéo na babengi na WhatsApp. Soki eleki te na kobenga ye normal. J'espère que mbongo na tie ekokoka. Soki ekoki te katani wana Yannick o etikali akosala tout asala yango audio ebongo to suivre yango lundi lem su lobi na kopema. Voilà. Donc bandeko nanga nazomeka Yannick sikoyo. Bo continue kotia ba like et ozala bien makasi. Parce que ezosala penza tomeka nanu aza na ye na ligne yango mais communication lelo eza pasi tosololaka na ye bien lelo oyo makambo eza spirituel. C'est triste. Bandoki baza ebele bopartage bote ebele en attendant Jean Bénédiction bote na yo Madivina bote Tanisia Sandra, voilà, on est là. Princesse Blanche, Dikina TV, merci. Na benga kiyokutu. Oh, Nazuye. Allô? Allô, Yannick? Loba Makasi. Loba Pena Makasi. Allô, osa bien? Allô? Voilà. Oui, allô, ça va. Ok. Voilà. Numéro na pesi yo mo benga na wana ezate parce que awa nazomona ke connexion ngo nazo comprendre te. Kuna numéro wana ezobima na WhatsApp na ngai te. O nazobenga ezobima na WhatsApp te. Soki efale bino boluka nga na oluka bino ezobima te. Ngai pe na oluka yo naomona o te banda na bandaki. Na numéro wana? Oui. Ok, mais tozoka yo bien attendant soki ekatani na kobengo na numéro wana en direct. To profiter na numéro na yo soki ekati na kobengo en direct sans makambo ya YouTube. Et ya nini ya ba WhatsApp. Ok, kiko se d'abord okoki ko se présenter yo za nani ndenge nini oye ko sala nini na chaîne na ngai okoki ko se présenter batu bazolanda yo. Bonjour téléspectateurs nyonso nyonso bazo s'intéresser na émission oyo ozo sala. Oui, je m'appelle Yannick Tona. Je suis né à France, à Tours, précisément. Je suis le fils de M. Damas, Kiketoa et de Germaine Mafoula Tona. C'est une grâce. Moi-même, j'étais malade au dernier temps, jusqu'à que j'ai eu un message de la part de l'émission de la maman Rick. En tout cas, nous avons essayé pour m'exprimer, pour nous makambo oyo ils ont dérangé vraiment, ça fait beaucoup de temps. Oui, c'est un peu ça. Ok. Bon, nayoki na ba dire na yo lobi ke obotama na Tours na France na neni. C'est vers 1986. Ok. Bongo yo sikoyo ozali mwana oyo obotami na France et là présentement na yo na Congo ozosala nini kuna vacances ou bien oketala bandeko ou bien eloko nini okoki ko expliquer biso mbotama na yo meka vraiment kofungwa mandeko nanga obotamaki na France ekomaki ndenge nini oza na Kinshasa vraiment parcours wana expliquer biso kozala bien makasi. Merci beaucoup pour la question. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui se demandent cela. Comment ça se fait qu'une personne qui est née en Europe, qui est grandie là-bas, qui se retrouve en Afrique avec des difficultés pour rentrer. En tout cas, moi-même, comme je vous dis, je suis né à Tours, mais j'étais sur la responsabilité de ma mère et de papa Damas à l'époque. Ça veut dire quand eux ont quitté là-bas le pays, moi j'étais encore gosse, je ne sais pas aussi ce qui vraiment s'est passé. Mais tout ce que j'ai appris après, qu'en France, ça n'a pas tenu. Yannick, s'il te plaît, Kota Lingala, pono sunga ba mama ebele bazo comprendre te na français.
Kota lingala na yebi ke moi pasi me kota. Oui, justement, tolongwaki na France, toke na Suisse, mais nga nazaki mwa moke nayeba ete ndenge makambo yango ndenge ezalaka ndenge babwaka bangunda ndenge bachangeaka baidentité pour nozwa baséjour tout cela. Comme j'étais petit, le déplacement ya baparent na ngai bachange sikoyo identité na ngai ya origine, identité na ngai ya France bachangeaki yango mpona epesa bango baavantage ka babwaka ye ngunda na Suisse. C'est-à-dire babimisa ngai lokola nabotama na Zaïre, Kinshasa. Donc nayebaki Kinshasa ou l'Afrique nanu te. Ça veut dire c'est la première fois que nayeba normalement fallait pas refouler ngai na France. Mais comme le papa Damas a changé d'identité na ngai, yango wana bazongisa ngai awa na Congo. Ok, bon, Yannick, ezaka kolala kolamuka te bango bazongisi yo na Congo. Okoyi na ko expliquer biso mama na yo aza wapi? Bon, mama lobaki nini tango ba refulaki yo? Vi na yo passé ndenge nini? Mais quand mama na yo moko biologique aza wapi? Ba refulaki yo à partir ya Suisse, ya mboka nini? Mais ka kozala fungwama penza expliquer histoire yango très bien. Refoulement nanga eutaki à partir ya Suisse te, eutaki à partir ya Allemagne. C'est à partir ya Allemagne que barefula ngai. Maman nanga biologique akufaki nazaki na âge à 8 ans, ça veut dire que avant d'âge. Nakola pas avec maman, en tout cas cette soeur maman naza le seul oyaza nango. Lek nanga wala ninga vraiment ça vraiment la image makasi te ya maman. Dans les troisième na biso pe yaza pe na image wana te. Mais tant que bazaki identité na ngai nakomaki sikoyo congolais yango nde esalaki que na me retrouver mais mangaki moko soki azalaki vivant je crois pas que aningai na me retrouver na mboka lokola Congo parce que ye aningaki kosala nyonso nazwa pas de sol na ngai parce que naza né grandi là-bas. Bato tant que côté la ngai ezalaki tant que papa Damas na Marat na ngai maman Françoise moi oya bala sima nango l'invité soki asalaki nini na gouvernement pour bazongisa ngai. Ok, donc yo ye ozaki da yo na kati ya prison, mais oyebaki te loko nini maman Françoise ezali cœur sensible cœur essentiel na papa oyebaki te makambo nini basololaki na gouvernement mpona bazongisa na Congo. Sikoyo okoki koyebisa biso ntango bio mama akufi lerbo mama akufi ozolanda ntango mama akufi bolekisaki vi ndenge nini ntango wana nanu Françoise aye te bozalaki ndenge nini na papa et puis vi nini bolekaki après Françoise oyo etindaki ti okende kose retrouver na prison okoyebisa biso. En tout cas, après les maman, c'est vraiment une période vraiment très 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 dure, c'est vraiment difficile. Papa Damas a tenu qui va counailler tant que mobali qui a beaucoup la bana yemoko. Ça veut dire que to zaraki ngai lik nangai wala ndinga jeda. Ça fait aussi un peu un bon temps que nous avons contact na été la pauvre la biso troisième Alvin. Quand maman koufaki totika kana papa yemoko. Tozokola ka bongo papa pe azo bunda na ye tozaki na biso pe na ambiance neka tozaki wana. Ezaki te bambule beleti papa zo vraiment initiative que abala moi c'est mususu azali nango to mususu déjà na ba projet ba non ça pe ba démarche nango oui mais ezaki vraiment ta vraiment belé ezaki vraiment ta belé ezaki même une durée même de 8 à 9 ans après liwa ya maman nanga maternelle tokolaki tozalaki na mwa ambiance moko bien si papa ayaki kobala maman Françoise
De le début, tozaki pas vraiment pour yango. Parce que tozaki déjà na ambiance boye, tomesana qui déjà, en plus que tokoma qui déjà aussi un peu d'âge avancé. Mais tant que mobali moko azali pe na posa ki azala pe na mutu a raisonner que non abala mwasi pour na mwasi abaksa pe mo un plus pe na kati ya libota pour na ko cadrer pe bana. Au début, quand Yaki Aoutaki Afrique, Tozaki n'a moi ambiance moko bien. Vous voyez, longtemps, Bozaki Kakabongo, il n'y avait pas d'air de maman à la maison. Mais c'était pas ce que aussi imaginé. Mais tant que moi, dans les bossos, ma kamsusu, Evano Leka, la bande coupée moi Kara. Mais ça faisait mal. Parce que comment qui na attitude moko boye que ben da bango moko pena bana oy bango bana inde siko ko bota pa pesa bango ba privilège na ba avantage na makambo susu ngai nazwaki ba tourment na makambo ebele eza par rapport ya réalité kaka ndenge tozalaki na ndako baagitation mosusu balangage bacomportement envers aussi ma petite sœur Jeda parce que moto oyo fallait azala proche vraiment eza Jeda parce que Jeda aza mwana mwasi ça veut dire ye nde fallait azala lokola camarade to collègue na ye mais son mari en question ye moko mpe ayebaki kogere makambo yango mpe bien te parce que aboti bana na ye nyonso na poto bakoli na poto basant une structure déjà, une façon de vivre, de comprendre, de voir des choses. Ça veut dire que maman ni Zarananda, papa a souvent au sala, il y a souvent quand on n'a pas pourquoi, mais Moutoua a permanent. Pendant la journée, ils ont maman. Ça veut dire qu'il y a des devoirs, il y a suivi Moussoussou. Ça veut dire qu'il y a affection, on a vraiment. Il n'y en avait pas ça. Mais qui vraiment va blesser moi trop dans la relation, on a vraiment vraiment. Parce qu'il y a une division qui est vraiment la carte à l'hypothèse. Environnement, on a qui. Il y avait des vieux Nigériens qui utilisaient Bisso. Na bakop mosusu bakop wana ebano sunga à part makambo ya ndako tant mosusu ke osala babesoin na yo mosusu parce qu'il n'y avait pas une structure peut-être ke bakanisa yo na argent de poche ou bakanisa yo na makambo ebele quoi basombelo moi pantalon bien moi basket banini wana ebande mpenza kozala te en tout cas ngai moko nazwa responsabilité ya biloko yango déjà avant d'âge si je me rappelle bien dans l'âge il y a 10 ans 11 ans na banokabula journal na bakartier à l'époque là il n'y avait pas encore l'euro il y avait les Deutsche Mark c'est ça qui m'a aidé peut-être que naso matam souvent boti ngai auto pour ça parce que de la part de papa Damas c'est vraiment bano yati bano se concentrer kaka ki asala ekonzo pona bank ça moi si nayi na bambongo na biso mususu oyo bafutaka ya bana ekota pe na kati ya ba mpona projet na ye baya mpe po kasolo wana loba ma papa loba oui c'est ça internet bazalaki na influence comme peut-être ozalaki mpe bana mike éviter j'étais noir mais pour les blancs c'est noir ça m'étonne toujours
Internet yandi obegeye, internet bando obegeye mwana nga zela mekoloba lisusu sino te na okata ona bana relancer encore appel. Alors nazokata yo nayebi place osuki. Internet ekomi kobegeye. Nazokata yo. Voilà. OK, bandeko nakati ye nanu tozozongisa ye nyonso boyebi place asuki. Et puis voilà, on peut faire un peu un résumé là que ndenge azo expliquer. Ce sont des choses que on a la lobaki bandeko nanga na sola ikutuna mwana te. Donc papa na banga comme déjà bana bango wana Yannick ye wana mwana liboso mwana mibale oya la fille balandana na garçon balandana ki donc année o mama boti mwasi année ya boti ya mobali oya zana katikati pe ya sonam asi atika biso akufa na ye atikela biso bana mibale ya ba métis. Bon bana oyo dikina achaki baza ya pembe bo ya ba métis bazali bana ya ndeko toyebaki nanu te baza bana ya nani ya komboneza nani les garçons. Voilà. Merci Bénédicte, Jean-Bénédicte. Ce sont des choses que j'avais dit que Nazoïb Sabino Dieu me voit na solo la ki na yebi loko yote que ma pa bango bandeko privé bango bambongo pona abombaka pona mwasi na ye aya balia ye mbongo 2 fois mobimba. Alvin eza Elvin te eza Alvin. Voilà tozozongisa ye lisusu na ngeka topemisa WhatsApp ango talaka Kongo sino te na obenge kaka direct soki eleki te tozwa ye ka direct natiaki mbongo na telefone komo na ye Alvin. Donc papa Damas abandeki ko privé ye déjà na âge à 11 ans 12 ans abandeki ko kabola ba journaux ane banda osunga ye asomba mwa basket asomba mwa eloko boye asomba déjà mwa eloko boye bozo comprendre déjà ndenge nini bayaki. Botala bana oyo kokuta bana kitoko boye na ndako ya libala bakati bango basuki na bango bien babi papa bango bando kata bango mingi bamidela Lumumba. Lokuti bana baza propre boye. Est-ce que yo ko linga bana ote vraiment? Ya lobio alingara bana suki ebele. Ta ya mwasi papa zo fabriquer ka basuki mama na ya zate. Bino bat bozana bana c'est le moment bo linga bana na bino nini WhatsApp ezoleka lisute tokende ka na normal parce que asilisa histoire na ye tokota na analyse tomema na kene ka na normal tobenga na deuxième numéro oyo ya koko na ye pona ko batela pe charge ba charge na ye ezosila noki telefone na ye eza pena makasi mingi te. Merci Jolie Batinisa. Bonjour. Ok. Boaka mwa mbongo, boaka mwa quelque chose pour na Yannick, bande konangai. Deka alobi. Voilà, allô? Oui, allô. Voilà, allô Yannick, na bengi yo direct, mais ko solo là, si unité aussi là, wana toye bande ni toko débrouiller. Bon, to souka ki lobi, on a ba 11 ans, bande déjà ko se débrouiller. Kosala ba misala pona kosombela mwa ketch mwa nini alors à part après le col l'argent de poche ezala kité aller baga soki ba nigérien basala ki ndenge ni banda place wana oui bien à biso babana ko utiliser biso à travers wana peto banozo pe moi moko facile oyo banda ko songa pona nazo change la prévision parce qu'il n'y avait pas de l'habitude de l'argent de la poche à partir il y a papa Damas, ça veut dire que bon on a nyonso bana ko tiango na ikonzo pona asala mingi kaka makambo ya mwasi na ye quand même mwasi na ye pe ayaki pe sur place ngai na kontaki na influence wana ya makasi déjà nakutanaki na piscade moko boye bakangaki ngai tiesaki ke barefoule ngai na Congo. Ntango mwasi na ye ye Françoise la sorcière bino otikala kovanda na Françoise ndako moko te ntango ya yaki yo mibimelaki déjà ou bien ovandaka pe na ye?
te nafanda pe na ye kovanda na ye siko nazo expliquer bino tozoyokana tofandaki, ça veut dire que mais ça n'a pas pris beaucoup du temps, ezalaki une année na ndambo ti nakotaki na banzela mosusu wana. Bon sikoyo ntango Françoise ayaki libala ye moto ayaki kosala ke bino ndako na bino kota mobulu na papa ou bien bokotaka déjà mobulu na papa ezalaki ko présence na ye ou bien nde nini? Oui, présence na ye parce que c'est la femme qui bâtit la maison. C'est la femme qui bâtit la maison. Ezalaki ozala na bana ozala na bana nanu te, mais tant que oza mama oza femme du foyer, il faut luka que esika mabeta mosusu ezalaki ke obongisa oluka pe ke foyer pe ezala pe solide, mais bango bakomaki na ngamu na bango biso pe bana pe tokomaki pe na ngamu na biso tokomaki pe négligé aussi, tokomaki pe négligé dans plusieurs manières. De plusieurs manières. Mais bokolia na bino ezalaki nde ni soka banda kolambela bino ou bien série moko aboyaki kolambela bino ou bien c'est ta sœur mutabande kolamba Jedar ou bien na kolia na ndako ezalaki nde ni na présence ya Karaba ya Swazi? Abanolambela biso oui de temps en temps, mais Jedar pe abanolamba, mais ye abanolamba minka biloko kaka mpona mobali na ye. C'est-à-dire biso vraiment côté wana vraiment ezalaki nezalaki mo négligé. Bongo soka lambi biloko ya papa ndako benga bino te boya boli ensemble te papa lie na ye parce que balambeli alie na ye atali bino ka bongo. Oui, bango babano lia na kona bango babano fana na kona bango balie na kona bango biso pe tolie na kona biso bakotisaki structure moko te wi na harmonie wapi kamsusu tokofanda na mesa moko biso nyonso ndenge ezalaka tomonaka na bafamille mosusu tozopartage makambo ya famille, c'est ça. Ok, yeah, voilà. Sikoyo loba ntango sikoyo bokoti na loyenge wana yango nde moto esalaki baya kokanga yo parce que omesanaki yo moko ozo se débrouiller fo po sungala msu mwa leki no pe na mwa argent de poche ememi yo sikoyo na makambo wana sikoyo yebisanga ntango bakangi yo suite yango balea bakangelaki yo na kati ya ndako ya baparent ou bien mibimelaki déjà libanda ya ndako? namibimelaki déjà nakolongo na bango na bandako evule mwa moke na bahome na baconnaissance ti ngai moko boye nazwaki allure na ngai ke nazwa pe na esika na ngai moko bakanga ngai libanda ya ndako na bango. Ok, ntango yo bimaki baleki no mibale batikalaki na ndako? Bango mibale batikalaki Jedar oyo alangi ngai ya mwasi na le pauvre Alvin bango batikalaki mais baumelaki pe lisusu te, c'est-à-dire après un temps, c'est-à-dire na moto vraiment abimaki mais na temps oyo esengelaki te, c'est-à-dire kobima yango ezalaki par rapport ya koevite ntan mosusu ke tozala influence ke couple na bango ntan mosusu ekoki kobeba mpona ntan mosusu biso yango wana biso moko nini tolobaka na lingala tomiyebelaki déjà. Ok, zala mwa moke na pause bandeko na ngai nani Dikina s'il te plaît meka kopesa PayPal wana meka kokoma ngo na live mpona bato basala tu batia mbongo wana na PayPal mpe kozala bien makasi epuis ngai nazo assume na kopesa identité na ngai naza na choix te na kopiblie yango mpona banque oyo alingi kotia na banque otie na banque parce que tokopublier numéro na été pour na ba mesure ya sécurité. Alors oyo azana besoin kotia pa Dikina otie na PayPal la Dikina akopublier yango ou bien obengi Dikina akotindela yo lien pour na otia na PayPal et pas ya Dikina et puis biso na ito kokota na contact tokosolola comment mbongo ekomi combien et puis tokoya kosala yango. En tout cas bozwa tanyo surtout ozanango lelo te lobby donc kotisa likambo na motema même soki ozala ba facture sikoyo même en avril même en mars toko bomba nanu mbongo wana
tokolukela ata mwa moke ya kolia ya komela mwa mai afuta pe hôpital mais mbongo nyonso bokotia tokobomba ngo nanu toyeba ekoti combien et puis topesa ye toyeba nde nini tokoriente en tout cas dikina mabel lekisa lien wana pesa bango lien ya PayPal wani kozala bien makasi nga na kopublier numéro na ngai ya banque oyo bokotiela ye ok sm alobi akotia 50 livres bandeko na ngai kozala bien 50 100 200 500 donc bozwa yango a cœur botala mwana botami na poto ndenge azolela boye na boye ok sikoyo olobi baleki na yo batikalaki na ndako yo bimi pe de temps nani Alvin abimi ale bongo nani ya l'herbe yo bimaki ozalaki sur na contact na baleki na yo te tozalaki vraiment na contact vraiment ya malamu vraiment lisusu tozalaki vraiment na contact vraiment ya malamu lisusu te à travers ya papa Damas na mwasi na ye parce que bazalaki na structure wana te ke babanda koluka biso to basalisa biso esika moko ata même une fois par mois ou na ba week-end mpona tozala toujours na mwa harmonie moko familiale. C'était pas le cas, ça veut dire na mutu akomaki na coin na ye. Ok. Mutu akomaki na coin na ye. Bon, siko tangu bango bakangi osalaki combien d'années na prison? Nasalaki 2 ans et demi, mais na espoir que na kobima. Ok. nayebaki te ke ekoyela ngai ndenge eyelaki ngai wana parce que nazalaki na image moko te ya Afrique nayebaki mpe motu moko te awa na Afrique en tout cas na relation moko oyo ntan mosusu nakocontacte awa na Afrique, ça veut dire que c'était un espace vraiment tout noir qui n'était pas exploité vraiment dans ma vie. Pendant l'Afrique, ezalaki lokola nazomona ba girafe, ba éléphant, ba crocodile, mais quand je suis arrivé ici, na maintenant, ils étaient na bato pe ke baza awa, ba vivra pe ndenge bato mosusu ba vivra même la souffrance, mais il y a des êtres humains. Mais si quand tango yo osambaki na kati ya prison tango banda ko samba pona bakatelo 2 ans wana bango bayebisaki yo nini so après condamnation okozonga na mboka na yo ou bien après condamnation okobima parce que bakateli yo prison boko samba boke na appel bakataki prison ndeni parce que ozaki na âge ni ozaki na 21 ans non na période wana te ozaki na 19 ans plus 2 ans de prison et ça lui 21 ans yango ndo ozongaki tu étais trop jeune mais ok il faut se lancer na makambo moko eleki yo âge parce que okolaki esika moko unité ezalaki te mais l'air bakatelaki yo prison à 19 ans est-ce que okomprenaki décision bazwilaki yo okozonga Congo ou bien okotikala na Allemagne décision bazwaki nini na bavocat na bajuge? En tout cas ngai moko nayebaki kaka kende kobima. Ok. Oyo fallait asala ngai basuivi ezalaki avocat oyo fallait azala délégué na ngambo ya papa Damas na mama Swaz. Mais côté juridique wana bazaki faible, il s'est pas vraiment lancé ou intéressé ou mi pesaki te na bi pété si basolana ba avocat ngonenge nini nayebi makambo oyo elekaki vraiment là en cachette surtout kaka boye ke batindaki ngai lettre qu'il faut nazonga Afrique. Ok. Afrique. J'étais étonné parce que nayebaki mutu te parce que famille ya mama na ngai biologique en tout cas contact na bango ezalaki te nayebaki te esika wapi nakozwa bango parce que mama akufaki avant papa Damas mpe asalaki effort moko te ki azala na contact na banoko na ngai to bamama leki na ngai bandeko ya mama na ngai mpona relation moko boye ezala wana bayebaka non ke ata ndeko na bango aza lisusu te mais bana bazali ça veut dire que côté wana il y avait aucune relation. Ok. Donc avocat na yo azalaki na contact
na papa na nani parce que tango yo siko ozwi avion tango kiti na Kinshasa banani bayambaki yo famille ya nani est-ce que ba police ya biso famille ya papa na yo famille ya mama mama Germaine ou bien famille ya Swazi banani bayambaki yo na aéroport ezalaki délégation moko ya famille ya mwasi ya papa Damas ya mama Françoise. Ah, ok. Délégation moko wana ok bango côté na bango ndi bayambaki ngai. Ok. Telema nanu wana bandeko na ngai mutu mwana ayebaki eloko te aza na prison avocat na ye azosolola na Françoise na mobali na ye mwana balobi na ye ozozonga na Congo soit ayebi Congo te ayebi kaka ndenge amonango na histoire bagirafe banini nde totalaka kokoma komi na Congo mutu oyo bazoya koyamba ye ni famille ya mama na ye ni famille ya tata na ye mais famille ya Françoise avec déduction ce qui veut dire que c'est Françoise qui a accepté que bazongisa mwana na Congo batinda ye na famille na ye pona kolakisa bolingo moko epa papa Damas ke nga nalingi yo mingi mwana oyo azonga kaka na Congo parce que soki mwana na biso batikaki ye na identité na ye kabotama na France alinga azonga Congo te lokola baye kobwaka na Allemagne balobi ke bana babotami na Congo. J'ai vu ça aussi, beaucoup de gens ils ont fait ça. Ce n'est pas grave. Mais l'air batuni bango na avocat boye tala boye bango kutu balingi même pas ko fout avocat balingi ko sele le côté azonga. Mais tanga azongi comment koke kokuta na famille maman nete ou bien ya yemo ko pété papa mais famille nde ya Françoise mutabaye ko zoaye. Tant to komi wana mwana nga mobali famille ya Françoise bazuyo qu'est-ce qui s'est passé? Bapesaki yo passeport te voyageaki na passeport te ni papier moko boye bapolice bazongisaki epai ya bafamille wana na délégation wana eloko te babimisa yo kaka boye police atika yo kaka maboko pamba. Il y avait un document wana eyaki na maboko na bango famille ya mama Françoise bango nde babombaki ngai babombaki ngai tofandaki mpe na harmonie moko mpe ya bien en tout cas baaktiaki ngai bien mais les conditions de vie et la réalité que je me suis raconté là ezalaki vraiment bouleversé quelque chose de en 180 degrés même à 360 degrés ça veut dire que yo mesana kolala yo moko komolala na musu moko ya moke avec une personne ça veut dire que réalité kaka ebele ntango bango bazwi yo okendeki na zone nini bamemaki yo banda kovanda epai ya famille ya Swazi ezalaki na zone nini? nayebi ke banaki nyonso bayedi commune ya Kalamu précisément na quartier Yolo donc ntango okomi kuna ka premier jour boye balobi bon bokolala awa batandi musu moko boye ya 4-5 personnes bolali na se wana déjà à partir ya wana omoni ke siko soki batunaki yo olie ozala no na prison awa na Allemagne 10 ans 15 ovandaka no na prison na ndenge batikaki yo na liberté na Congo so batuni yo olinga ovanda wapi? Nayena préféré nafanda na prison na Poto ok nafanda na prison na Poto parce que il y a vraiment je peux dire comment c'est vraiment une lavage de mémoire. Ça veut dire que par exemple, il y a nourrisson Kolian a échangé en 100%, environnement a échangé en 100%. Oui, ça veut dire que aujourd'hui, pour la Makambo, aujourd'hui, la Makambo, comment on a été confronté. Bino bozolo banatika loba azosala ba pause il faut na poser ba question s'il vous plaît azosala ba pause pona ye asilisi soki nga na koti na kati na ete bokoyoka vérité te bolingi nini au juste siko natika loba tika loba aloba siko nini bino boloba aloba nini natika loba aloba nini ba unité zosila na tiaki mbongo ezali nini WhatsApp te s'il vous plaît voilà tokei tangu yo okomi na ndaku wana
papa Damas relation ni ozaki nango na papa Damas bomandai ko benga na mama azobenga yo ke notre enfant totiki yo wana eza famille bamandai ko benga yo bio bandai ko benga yo te relation ezaki nini na baleki no tikaki bango awa mekana ko fungwama tango yo komi na Kinshasa. Oui, au début, il y avait un peu un contact, mais bango, n'est batika kinga wana, ils ont quitté pour la nasa la bataille belé, ça veut dire qu'ils vont assurer qu'ils maintenant, ils vont faire tout pour me faire rentrer en Europe, que la nasa n'a qu'à wana pour un petit temps, qui va ça la makamusu pour na nazo la poto, en plus projet moko ezalaki wana. Bon, on a un peu na tika pe kota pe na kati yango ya mutuka fale mutuka moko eya ebanda kosala musala nango mbongo wana fale bomba mapona na nazonga poto mais en ma grande surprise namona kaka boye mutuka ye mais ekomi na maboko ya pasteur ya maman Françoise ngai ba isolé ngai complètement makambo na ngai mpe ya voyage ndenge balobaki wana babosani yango mpe mbala moko ça veut dire ke baécarte ngai mbala moko na makambo yango. Ok, mbongo wana mutuka wana eza papa Damas nda tindaki bie eza mbongo na yo mbongo na ngai mpe ezalaki mpe na kati wana bongo ye papa Damas azwaki mbongo yango wapi oyo yo ezalaki na kati ochek nango apesaki papa Damas mbongo wana eza bambongo oyo bazasala na babanke na babanke ngai moko nazalaki na mwa mbongo moko moke oyo nayebaki kesi ekoyi na maboko na ye kana kome retrouver après un temps ici ekoedi ngai mpona nazwa moyen ya kobima mboka yango. Donc ntango batindi mutuka yango ekomi na Kinshasa maman na biso la sorcière azala pe na pasteur Françoise azalaka na pasteur asambelaka nayebi te soki vraiment moto oyo aza na motema ya bomama akoagir na lolenge wana parce que moi-même je crois pas que si maman nanga vraiment biologique aningi ozala vivant ke naningi ozala batemps vraiment epeli awa na kongo to na souffrir ndenge nazo souffrir awa. Osali combien d'années banda ozongi kuna na Congo? 14 ans. Ok, 14 ans. Et là, on y est quoi ça qui yo 15e année. 15e année, 15 ans yango. Et là, on y est ça qui yo obima na famille ba Françoise kasi. Oui, ça qui na bima na famille wana. Ninge zalaka kola mukabumba makambuti. Ça veut dire que idée na bango zaki que partout en Afrique ba yebate ke ngai na za awa. Et dans la côté de la famille biologique, il y a maman nangai. Ok. Qui va y battre quelqu'un na awa, tandis comme sous-souper à côté papa Damas pe, va y bangote, ça veut dire que va bomba kinga kaka la famille ya maman Françoise. Mais kola muka vérité pe et banaka côté la famille maternelle, la maman nangai va y apprendre que tellement na biso ipare boye bazongisa ye aza boye me mpe basango mpe etambulaka basali mpe barecherche ti bayi komona ngai mais nakute bango mpe na condition ya bien te parce que bango bazali na mwa image na ngai mwa moke bazali na image na à travers ya ndeko na bango ya mwasi me ngai nayeba bango te na ndenge koyeba bango me na condition na kutaki bango en tout cas nakutaki bango na condition vraiment ya bien te parce que koko oyo abota mpe mama amikufila mpe déjà baleka mama mpe bakolaki mpe na bacondition mpe ya bien te ça veut dire que à partir ya wana nde sikoyo nalongwaki sikoyo na maboko sikoyo ya famille wana. Ok, na côté ya ba mama ou bien ok noko kotelenga na libanda? Nakendaki côté ya ba mama. Ok.
Voilà. Bon, eloko nini o moni ke olingi oloba na communauté nga na poser o question te mais olingi ke batu ba yeba eza nini ko oloba. En tout cas, Azana 36 ans. Loba. Merci beaucoup pour la question. Aujourd'hui, ça n'est vraiment pas nanya liboso eza que bayaka awa na Kinshasa bayaka awa basaka ba saison na bango bazo balader bazoya bazozonga mais bazokanisa te que basoutenir ngai ata na eloko moko boye natika jamais kozwa koli na bango balukaka ngai te. Imaginez-vous que petit frère na ngai ti aye kokufa batika ta jamais kobenga ngai naye koapona ngo pa moleki nzela moko boye un certain jour azopesa ngai sango ya liwa ya petit frère na ngai na kati ya Allemagne. Siko nazomituna est-ce que tosala bango nini nete si nasala papa Damas nini soki nasala mama Françoise nini mpona bakuma na motema ya lolenge wana babwakisa libumu ya mama na ngai bakipaka petit frère na ngai te. Alvin quand il était vivant papa no kipeye te bana ya Alvin oyo atiki bakipaka te bana Jeda bakipaka te mwana ngai moko bakipaka te bango moko kuta baza na mboka moko me bakutanaka te parce na kotala leki na ngai mwasi te bana oyo bango baboti bakendaka na vacances na ndako ya Jeda te. Il y a aucune relation donc ngai nayebi que normalement mutu si amoni bakoko bango baza na chance baza na grâce bazwi même bakoko ya bamétis même mosusu mais bakoko na bango bayebi bango te ata babwakisa bato tina niveau wana sikoyo na yo na eta na yo na Kisasa kuna obala oza na état civil nini na bala te naza célibataire mais naza père un enfant de une fille et naza na mwana moko aza na âge nini aza na 8 ans d'âge comme na 8 ans oh akoli voilà je crois j'avais la photo ici ok ekati unité esili unité na Kinshasa bomoni ezwi soki 16 minutes soki à peu près 26 minutes unité esili voilà siko so na bande koposer baquestion te tolingai toyeba eloko te so ngai na osala mosala na nga botika ngai nasala mosala na ngai eza te bokomaka wana tika ya loba yango bopesaka bato bacommandement bino bosalaka te eloko te boluka bosala siko unité esili botya bambongo wana tosomba unité te botya bambongo botya mbongo allez mettez l'argent là appuyez bolika boyo kofele botya mbongo bozela tomeka su na WhatsApp parce que quand même bon azali marié te abotaki mwana komi na 8 ans banda kendeki bakabwana déjà na fille wana photo na tieli bino papa Damas ye wana na Yannick na leki na mwasi banda kokola mwa nzoto minene oui allô bonsoir le bien. Ok. Comment tu m'as pas compris. Na lobby t'as posé ma question parce que à un moment tu as repris ma cambunion bon pas mais tu as repris oyoye déjà à Lubaki. Et on a Lubaki posé ma question mais pour garder nani makamba ba imité ne pour ça la récapitulation tu peux faire ça après. Na lobby non posé ma question comment je peux te dire de faire une émission au Lubati? Mais bon, c'est moi. Ok, moi je sais pas. Ngana tangika wana na moni na misu ndenge ye lobio tika ya loba boti ko poser ba question. Ngana moni wana na yebi mutiki. Non. Ok, merci alors Kasito j'attente lemso ko kanisa to tiki. Bongo zong après to landela ena no merci Nandeko na biso a $50. Vraiment bon on a bien kokoma, ne vous inquiétez pas. Na Rolande émission wanga oh maman wanga la biso na rozongi cette émission et puis je vais commencer à écrire à noter na agenda
bato nyonso bazotia bambongo na bango vraiment ozala bien mais na opesa bino numéro na ngai ya banque bokotia pe na kati ya banque ozala sous plus bien parce que oyo akozwa ngo ti le 21 ou bien le 28 mars donc voilà mais oyo bokotia na banque ekosoutenir ye na oyo bokotia na PayPal ya dikina ekosoutenir ye na otia numéro na nga banque na kotia yango problème eza te nzambe aza na contrôle ya nyonso tomeka na kobenga ye normal baunité fo ezala esili je crois parce que kobenga Kinshasa 30 minutes na mbongo boye na tiaki namoni esili nango tomeka na une fois est-ce que boza pe na question lisu bolingi boyoka ye oyo bototuni te ke to biso moko to développer bolobi nini boza na question bonjour correcteur rouge bonjour Mariam cœur sensible okokende pe na Kinshasa bakendaka Kinshasa okepesa numéro naotia numéro na nga bakendaka Kinshasa merci na ndeko na biso wanga tosepeli na biso bozotia na o balancer numéro na nga tala numéro na nga yango ne lekaka na sete yaya site de rencontre boyeboye na suka la danoise numéro yango wana 0044 nayeba atengeli bomona yango te ebimaka na tefe na nga bandeko ezoleka te nini ezoleka te mais j'espère que alobi nyonso te ezoleka te boze ide kutoyela kaka na tia mbongo vraimen sino te tongai toyoke ekimanianga na lingala boye likamne po ezala osokola ya mingi na koko komesana kofanda tro na ye mwa baso wana ekomi kokota yo c'est ça ce qui se veut dire que soki nazalaki mutu ta mosusu ke na vivra déjà awa nazalika déjà awa elenge opesanga mpe bafacilité na makambo ebele parce nayebi ke te kingani totanga na ye na maternelle po kingani totanga ye na primaire ou na secondaire ti tokutani mpe boye elingi kopesanga ta mosusu mpe bafacilité baprivilège ta mosusu mpe ya baorientation mosusu na société oyo mais c'est pas le cas mais lelo ata nakiti poto naza na bato oyo ata tosali bambula ebele tomwana ye te mais nayebi ke oyo tozalaki naye na maternelle oyo tozalaki naye na école primaire oyo tozalaki naye na CEO oyo tozalaki naye na humanité à travers mpe ya barelation wana ça veut dire que nakozanga mpe jamais ke nazwa ata même opportunité moko boye ya emploi ya place ya kotema mpe mpona nazwa mosolo ya kosurvivre mais ici c'est pas le cas. Ok naza na question mo nalingi natuna yo Yannick question wana eza vraiment très fragile soki omoni ke okorépondre yango te korépondre te mais soki omoni okorépondre yango orépondre ngai parce que namoni bato bainsiste nango mingi ngai nalingai natuna yango te mais lokola tozali awa liboso ya bato nazotuna yo Yannick papa Damas parce que Françoise azoganga partout yo zali na yo mwana ya papa Françoise te ya mama papa Damas te est-ce que ozalaka pena mwana ya papa Damas oyebi yango kozalaka mwana na ye ou bien oza mwana na ye te soki omoni okorépondre yango te otiki toleki na biso tokati émission mais soki omoni olingi orépondre population yeba ekozala bien à vous la parole. En tout cas soki olingi omona ngai sikoyo na minute oyo image visionnelle olingi omona ke mami c'est vraiment ezokita ngai na minute oyo te kolela te nalobi ezalaki très sensible kolela te papa nzambe aza na contrôle ezala mobali eza question oyo bamama swaze azoloba yango partout ezoyelanga epuis azolobela yango partout ke oza mwana te mais kolela te oza mwana mobali ngai mpe nazala nga orpheline natikalaki mpe na age ya moke mais nzambe kaka mpona to papa nzambe alobi azali papa ya baorphelin donc ne t'inquiète pas nzambe aza na contrôle soki omoni okokoloba yango te toleki na biso tokati voilà bomoni baquestion misusu boza koloba kaka tuna question oyo tokosolola yango te azali mwana papa Damas
soki okuti mutu bien na mwana na libumu bien mwana te soki pe obote azali mwana oyo abotami na maboko ya papa Damas. Bon, ko répondre yango te tosuki na biso wana. Pema na yo zala na biso kaka elongo. J'espère que pe ozolanda te parce que eza pasi kuna kotala biso na YouTube, mais zala na biso soki naza na likambo na kozongela na kobenga yo. OK? Pesa parole à suka, remercier bato nyonso balandi yo, ekozala bien. Courage mon frère, courage mon fils. Kobanga te ozwi mama Rita za mama na naza mwana liboso mobali te. Bon nazwi mwana nga mobali kitoko bena bwaka. Bon, tu es là, courage. Thank you very much for to give me this opportunity. Thank you. To all the watchers, Yannick is still living. I just love you, everybody, in all Europe, the whole world, in Asia, in America, in Europe. So we are together. Okay, we love you too. Okay, I call you back. Yeah. Yes. Okay. Thank you. Kiss. Bye bye. Voilà. Ok, bande onangai. Voilà. Bolingaki Yanika lela na suka bo sepela. Tunaye. Alors bituna. Ok. Ligne fongwami. Yannick a pemi na ye. Soki boana question moko boye. Msunga na zana. Mais bobenga ta 2 3 nazwa sikoyo mutu moko koya. Akoya koloba. Boko yoka ye azana relation ni tamsu cœur sensible to yebite. Surprise. Allô? Oui, allô, bonsoir la Danoise. Yes. Nacha déjà loba. Nacha penini ya wana payball wana ya mbongo. Oui, merci na koti na retard mais na comprendre monsieur salinga pasi makasi bon na ozongela parce que na comprendre tes places azali pour nga pena sina kenda na mimana mwana nga ya wana mwana nga beaucoup na pinisi na tikaka esi moi même na famille na pisi zai pena na famille zela muke bande ko na ngai bozela na publier compte à banque ya ngai na signer kaka oyo ko ya eya kombo na ngai yango wana oyo akokende kotia na kisi ya kozwanga te. Voilà, na publier yango wana kombo na ngai yango wana nini ya banki yango wana. J'espère que nyonso ezomona na se wana ezomona na te biki wana my god inosa ndeni loba na o mabel boza na bandela photo. Bonsoir, la Danoise. Malgré la côté na retard, mais na comprendre l'émission. On a bon raison la situation pour la comprendre on subir mais là qui moi na ça lui peut ma passer mon compte sample. Na mais moi na et pas na biso ça te raison c'est ticket na mais ka moi na pour la punition. Na kenda na ticket na ticket quand même 6 mois. Na biso mkola zonga ki na zongi c'est que 6 mois pour la bête ka moi na kuma était mais malgré ça qui pense ça qui coûte à moi qui va me faire ça moi ou que ta famille quoi mambo eza yete na bandeko no bavanda na kili bali tanga zonga mkola zonga que bi mbota pas tant que je na rapport na biso mwana mwasi mwana nga lela na ebisio ya kozonga omona poto dono qui passe à moi no yo na je batali kambolo bato bi na qui passe ce qui vraiment de qu'on a besoin moi c'est vraiment en tout cas ça le locomo ko futa ma bemoko et malgré que mon aime moi na wazongi la condition ya zongi la kite mais kotika moi na boye bosu 15 ans na Kishasa yaya yoko to 6 mois 15 ans yo 6 mois pamba mwana na beli maladi abandi ko zonga linga yoki mabongo ye 15 ans oui que c'est moi na c'est 6 mois donc on tinde écoute émission oyo asa jeune fille doit anda kuna asa ikasi moi so ki kambo na ebini aoka mumawa doki oui que c'est linga pasi mona sengina likamba oloba 15 ans samba bateli mwana tozala bana msusu mwana msusu bazongi c'est bon so que mwana na kufa na okipasi moi so sali mabito banga pa mabe musu oui que na sengina likamba oloba la question ngana tu na yo oui que kiminga siko na lobby pona kosala donc nous osala nini ozosala moi quelque chose avant di wapi aza na Congo mabel na Congo na Kishasa